concert nyonso tout avant de betama il faut beloko moko il faut mboka molili na concert na betama na mboka molili. Sikoyo monsieur moko pe ya munene a préféré beta le 25 décembre. L'autre fois tout le monde qui monsieur moko parce qu'il prophétie et kokisamaki. Na spiritualité héritier Zobunda. Tout s'attendre na biso eloko makasité. Ce martyr est dit sa grâce. Mais pour s'attendre que comment va faire des éthiques pour okuna à la musaki. C'est comment pardon? Akene na musika. Kaba tu normal te ba côté concert wana. La spiritualité okuna aza élevé plus que l'autre là. L'autre là donc azobunda. Niveau spirituel ton de quoi na mususa sana mon papa héritier au suki la tena na genouté. Et comment il a niveau moko na kata spiritualité tant qu'on a travaillé magie na comment il a niveau na comment il a niveau pour diriger to ko tambre na 5000 esprits Holanda yo azolanda donc biloko mususu papa ba ronya na ba décembre oyo eza ba bébé machombe bakokata ya mike na carton babeti ba prière bébé wana akokoma roti akokoma poulet roti. C'est ça. À l'époque, même le leçon Salema. Parce que magie, s'il a raté, il s'est obima, mais Moussalo a les autres. Baloso, mon baloso, qui peut-être reçoit ma belle à Pembe. Ma belle à Pembe, il faut que tout le monde ma belle à Pembe. Au tien, la carte ma sac, tant pour mettre ma prière, et comme il baloso. Baloso, loso. Diable bitamuni ya cheli achangu lolenge nini pole kisabana tsamela na décembre eloko boaka mimingeza ba poussière magique. Alors tango diable so tango ba poussière na so boaka elingolo bate batu nyoso to ba kufa na décembre non eza mitambo kangi batu so ba kufa na janvier batu so ba kufa na février mars avril. Mais ezali sacrifice oh yoto mutambo epesa ma déjà en décembre. Alors en décembre même mutambo ne boire comme mingi parce que ba yebi que la plupart des peuples de Dieu bazala kana kata distraction. Papa na ko sayote sur 100% biloko oyo ezala mokili na kotolo bana yo même que non na 5% et so sale manandenge moka mabe 5% des bien. Parce que nous, les chrétiens, bonne année, tu fais Noël, tu fais chaque jour, chaque seconde, tu fais Noël na biso. Mais, et pas un bon comme Lili, et bon, c'est le Komoro qui va faire Noël na bango, et c'est les jours oyo. Akenara refouti, kofete, mbotama, to, présence, il y a roi soleil, ou bien autosobenga zeisi. Donc, autosobenga Jésus, na âge, à na ngol sous-souté. Ok, biso ba chrétien, to sepelaka na kufa na Christ plus que même mbotama na ye. Ba poussière magique, ba boaki yango na même na biloko bazoko kende kosomba na ba chambre froide. Mwana ya kufi ba kende ba kunda ye. Okoka ba minganga ba koyebisa yo, papa pesa biso mbongo biso moto kunda ye. Okomono ozwi mbongo pesi bango bozwa soit $30 yango yo $20 yango bali ba kutumba ye ok bazana ba client oyo ba yaka déjà kotekela ba morne wala. Papa chic oui ser wana azana ye kitoko makasi tango ya bimika liboso na bato posa $30 papa chic na kama mona ye lokola sanza lokola minjoto papa la place na Zwambongo na comme hôtel la tika likiba na comme sentir présence na bimana mwasi na la non moi je suis un sacrificateur ngandenge na telemia na zamotumbi mbeka ono mono nini
On a posé à nani mati. Papa, na chair. Et le quoi d'ailleurs la cherté. On a suke zekiba. Heureusement aux amoto na nzambe. On a suke batu mususu wa passer mbala moko. Soki na sala ki délivrer te. Landanga na biro. Bande kuna ngai oza congolais olingaka mboka oyo. Olingaka bana. Orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango. Mutu azana mutima mawa. Oyo azana bozwi. Ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 apamba. Bana balia, balala bien, bamela bien. Nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso. Bana mokili mobimba to soutenir. Bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo. Orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque-là, $1 seulement. Franc congolais, ils en ont 2000 francs pour la orphelin. Pas fêter. Bonne année. Netikaka, bananyoso, au bazar wandako ba parents. Ce qui te sangani bato ebele na ba $1 na biso. Vi ya bana wana. Bakolongola na mutu na bango ki bazara na ba parents te. Alors ceux qui ozo pesa ipa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini. Orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike. Bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni. Baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu, motema bolingo, motema bonzambe. Opesi kaka $1. $1 pour nous permettre bana na biso ba orphelin ba fêter pe lokola bana nyonso. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance na ndenge bopona chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na ba oyo pe ba benga biso pona ba remarque ba idée concernant évolution ya chaîne oyo chez Biso Télévision. Merci na sponsor na biso officiel. Sponsor ya Yambo. Ye a sponsorisé biso azala na biso azana biso pe ya rozala na biso. To keneka na ye to kokoba na ye. Donc to pesi matoni mingi. Merci mingi pe na yo ndeko Chris pour la prise de vue. Na romona pe Denis Mosolo Elias pour la montage pour réalisation. Merci na Orphelinat vida oyo ekole sabana bitiki na décembre oyo sunga orphelin na $1 alia amelalata parce que le 29 il y a mois oyo décembre pour to clôturer 2022 en beauté to kene ko fêter na ba orphelin ensemble balia ba melaba sepela na $1 na yo kotinda nzambe akokanisela yo. Merci mingi pe na ba oyo deja ba contribuer ki po ete orphelinat vida ki liboso. Merci na mère Emily nzamba mona yo na ndenge okokanisa na bitike. Merci pe na ba oyo balingaka biso te mbote na bino. Lelo to yesusu na moto na nzambe. Je souhaite continuer témoignage puis ameka pe ko révéler biso lolenge nini diable atie mitambo po alekisa bana na nzambe na décembre oyo. Toyokaki ke diable ye moko en personne azana mabela kiti. Pourquoi toyeba po nya kiti na 2022 oyo. Moto na nzambe parce que azara pe na kala moto moko ya soloka a dévoiler lolenge nini mitambo etiami. Papa na pesi mbote.
Merci mbote mingi papa Shiki nkolo apambola yo. Merci. Nzamba pambola ngape, apambola pe yo, apambola pe ministère na yo. Lelo to yambi osusu na Chebiso télévision, voix ekei wapi to monyo voix mbebo moi bapota maladie. Oui, na zwaki kamwa attaque muke ya ba fièvre pe voix ekei na ba prière. Ndenge toza na décembre boye tozokende toujours na ba prière nde yango nozomona. Malgré santé ça bien mais toza obligé toujours à refoxer ba prière. Voilà. Quand même si on a le sambo, tout à la émission. Seigneur, na tiki balandi na sena loboko na yo et batela aussi notre chaîne. Pesa biso makasi, pesa makasi. Na mosali na yo pe batela libota na ye. Na kombo na Christo Yesu Masi ande tolobi amen. Amen. L'homme de Dieu Tobengio moi lombango na bandi les témoignages te. Il a plus mais ko dénoncer diable. Tout le monde en décembre, Oyo, Batuming Balobi était diablement en personne à Kiti. Tant que vous avez monté à Soloka, vous avez monté à Bakisi, technique ni moyen que en place pour vous sacrifier en décembre. Bon, première des choses, décembre est à la finale. La finale, parce que vous avez ndenge tambolaka. Et ça n'a pas tout mususu on samba lobaki ke na kopambola ina 25 ans. Mutu mususu on samba lobaki ke no na kopambola ina 24 ans. Alors pour 24 koka ezo senga toujours année. OK. Et si là pour mutu akota na ba promesse na ye to la bambulo samba lobela ki. Parfait. Alors c'est pourquoi Monique décembre na domaine de spiritualité et ça la kanaba ayi spirituel o etambolaka pona koyeba ke mwana na nzambe moko to mutu moko akokota na 2023 alors 2023 wana zolinga kota nini ozamba bongiseli ye et nini oye bongisami pona ye alors mboka molili yango il faut travailler première des choses pona ko empêcher que ma pamboli ya mutu wana to makambo ya minene ya mutu wana ekokisama te. Voilà. Parce que le diable voit plus que même des humains. Nde yangwano zomo ne loko wana que à partir déjà décembre ezaka na mabongisi o ezalaka ke non pour empêcher peuple de Dieu to mutu nyoso to onzamba za ko bongisi la makamba malamu na mbula wana kuna pour ekokisama te. Et deuxième des choses, décembre ezalaka aussi ndenge mokili ezo fêter. Ndenge mokili ezako fêter. Satan n'a pas fait taka. Voilà. Mboka molili peut fêter. Parce que même ba fête aux mona oyo, eza biloko oyo ezali biblique te. Ezali organisation ya mboka molili nde e prépara biloko nyoso to oyo. Même ba Noël to benga ba Noël, même ba bonane to zoloba, eza ba biloko moko ba fête moko humaine. Parce que nous les chrétiens bonne année, tu fais Noël, tu fais chaque jour, chaque seconde, tu fais Noël na biso. Mais et pas un bon comme Lili et bon qui c'est le comme qui va célébrer Noël na bango et c'est le jour oyo va que na ko fêter mbotama to présence ya roi soleil ou bien autoso benga zeisi. OK. Donc il y a un moni va fête le rôle ya ba Noël. Donc ça la peut-être tout ce que nous fêter Jésus-Christ non, to autoso que c'est Jésus na âge ça na ngol susute. OK. Ok, biso ba chrétien, to sepelaka na kufa na Christ plus que même mbotama na ye. OK. Oui. Mais si yo ba stratégie ni bandi ko en place, diable bitamuni ya cheli achango lolenge nini pour aller ki sabana na décembre. Et loko moko o ezalaka toujours parce que na décembre et loko boaka mimingeza ba poussière magique. Ba boaki na ba carrefour nyoso tout. La poussière magique, ma boaki yango, na même na biloko bazoko ki no sombre na ba chambre froide. Moni, même ba soso tozo que no mona papa, na zo sola nde komoko, azo expliquer nga lobi ke papa, na mboko biso tozali par jour tozo boma 10 000 ngulu. 10 000 ngulu na batoire na bango, 10 000 ngulu. Papa, quand ça se quoi États-Unis ndenge zawana, et ça na combien d'abattoirs. Mais bango azo boma na journée mo 10 000 ngulu. Si on calcule bangulu wana zanini
Donc biloko mosusu papa bato barolia na ba décembre oyo eza ba bébé machombe parce que na meka ko lobela bino na domaine de la spiritualité essentiel bazwa bébé machombe bakokata ye mike na carton babeti ba prière bébé wana akokoma rôti akokoma poulet rôti omoni Bon, ça l'a bon à l'époque. c'est ça à l'époque de même le Salema parce que magie si la raté biso to bima mais musala wana ezotikala omoni OK. baloso somona baloso biso ezalaki peut-être orozwa mabele ya pembe il faut botumbola boso mabele ya pembe otie na kati ya basaki ntango bobeta baprière ekomi baloso Bato be balie. bato bazolia loso mais okosatika loso wana eza un peu différent na loso nzambe asali donc bato bakolia baloso loso azokasa azolia loso mais azolia mabele. Donc na décembre ndenge eza na papa eza ta oyo mboka ya molili ebimaka mpona basacrifice ezobima mpona basacrifice eza na mutu mosusu papa babwaki poussière na décembre parce que na décembre bato bapengwaka mingi. OK. Na décembre bato bazangaka contrôle na décembre okomona ke non même mabala ekufaka mingi mama papa azalelamba te bana baza bilamba kolata te ecrée trouble. Donc na ba décembre ba chrétien baninganaka okonokuta papa mukola 25 décembre mukola bonne année okonokuta même un chrétien to benga chrétien azokata makinwa. Alors tango diable so tango ba pousser na zo bwaka elingolo bate batu nyoso to ba kufa na décembre non eza mitambo kangi batu musu ba kufa na janvier batu musu ba kufa na février mars avril. Mais ezali sacrifice oh yoto mutambo epesa ma déjà na décembre. OK. Alors na décembre ma mitambo ne boaka makamingi parce que ba yebi que la plupart des peuples de Dieu bazala na kata distraction. Nde wana so mona lokwa na papa. Même il y a aussi d'autres pasteurs on a même en décembre wana ba contre la distraction. OK. Donc on a moni que donc ça dit que décembre zalaka moi oyo diable profitaka pour attirer mitambo pour akokisa Jean 10 comme Jean 10 ça le baki non musala ne sala toujours pour na koboma ko détruire ko bebisa. Donc il faut accomplir ba foi na wana surtout na décembre papa chic. Donc on a mon musala satan ça que mitambo wana ya za kotia et ça toujours que non pour que akanga batu batu mususu ezakaka te ke non bakufa ezala batu mususu mutambu ekotukoya ecréer célibat. ezala batu mususu mutambu ekotukoya ekotise na kati ba relation na ba mari de nuit na ba femme de nuit ezala mitambu mususu oyo batie eye ekotise na monde ba cimetière yango mona même la semaine oyo biso tozo parler sur les cimetières. Donc c'est ça papa chic. Mais sikoyo mission moko pe ya munene a préféré habiter le 25 décembre. L'autre fois, tout le monde a qui mission mon corps, parce qu'il prophétie et qu'on s'amaki. Tout le monde peut héritier Watanabe apesi programme il dans le stade de martyr sur 25 décembre, jour il y a fête, il y a Noël, il y a Bana. Bon, en tant que homme spirituel, that's one. Fali a tchakango le 29 mort boyé zaki fête il y a non célébrer fête mort boy il y a ba mort et tout mais il y a tout le 25 décembre mon collabotama ya moi en Nzambe Jésus-Christ yo ni yo comprendre par là. Bon en soi comme ça na spiritualité héritage obunda to s'attendre na biso eloko makasité to s'attendre te ke ba sacrifice repesa maka ndenge uteki koleka awa non azobunda lo azobeta miziki na ye na place ya sukeli mais owana kuna to prophétisaki yazaki kobeta antérieur même ya miziki na ye la spiritualité oyo kuna aza élevé plus que l'autre là. OK. L'autre là donc azobunda niveau spirituel ton de kwana mususa sana o papa héritier osukela tena lo na genou te osukela tena genou te kama batu bakoto yana bango
Ce martyr est dit, c'est grâce. Mais pour s'attendre que, comment va faire des éthiques là? Pour eux, kuna à la Moussaki. Et c'est comment? Pardon? Akene na musika. Akene na musika. Kaba tu normal te ba côté concert wana. Et c'est qui n'a pas tout yo, tout le monde a raté. Mais qu'on continue le concert. Papa. Et comment il a un niveau moko na kata spiritualité tant qu'on a travaillé magie. Na comment il a un niveau. Et là on a l'inga qui n'a pas ça même que le bango. Mama kam su tant tozo sala. To bando le babonde to bando bisango. Na comment il a un niveau ko diriger to ko tambola na 5000 esprits. Ba yo. Asolanda. On a zo travail na bango. On a za na contact na bango 5000 esprits. So kanisa sigo soko yo yebisinga ke no papa ndenge na zalio na zoko beta concert exemple na imika so ki kaka ngala peso 5000 esprits papa imika tondidi siko mutu wana il faut parce qu'on a spiritualité niveau ya koti a koto sana na combat des esprits azo coopérer na bango tokoye bango tozo na mamba décembre oyo bat ba obanga siko yo peuple de Dieu bango mituna ndenge ba sacrifice bat babika diable aliera kaka na décembre diable abebisaka mama na décembre oyo peut confirmer yango awa batamola lolenge nini ba éviter ni balia nini te oyo peut-être na décembre pa ba loso nini su bano ko sala bilamba ya kolata est-ce que bano ko détruire yango pe ba mituka pe mekampe ko fungola mwandambo. Oui papa chic eloko nyo surtout il faut toyeba ke mode to elamba nyo surtout avant elatama na mokili ya batu na bomoi e bandaka nanu kolatama na mboka molili concert nyo surtout avant bando betama il faut beloko moko il faut mboka molili nanu concert na betama na mboka molili la même chose aussi même la part à Jésus-Christ ozomona Yesu oui accomplissement na yango baza ko betali solo nango la Golgotha. Mais ce qui est allé solo, il y a Égypte. Par le déjà Yesu c'est qu'on fait en Égypte. Ce qui est naté à nous, il y a Abraham. Par le banayo que non, Yesu c'est qu'on fait naté Abraham. Au ce moment. Donc c'est-à-dire déjà dans la spiritualité, Christ il était déjà mort. Mais accomplissement nango et ça la Golgotha. Donc c'est-à-dire que Babylone nyo surtout de ce qu'on a bilamba, ba chaussure. Papa nako sayote sur 100% biloko oyo ezala mokili na kotolo bana yo même que non 95% ezo sale mana ndenge moka mabe 5% des bien so et pas bana nzambe ndongo tunike ce qui va se comporter ni papa ngai ndenge na saboyi na bilamba nyoso tunga na yoji ya mamoto na betra yoji akendo kota kisi na ye asola ni bible lobi nanga onga la simbi e pambolami kala oyebi ke pharaon malgré grandeur à pharaon malgré qui sa pharaon mais Dieu a voulu que Joseph a kota tina bisiko bonga kevandi akenda diriger bisiko bondo kevandi donc c'est-à-dire pour na bana zambe elonga la osenga ke ezala biloko mususu papa okotoki mangote. Mais il faut que ça le fasse après. Parce que aujourd'hui, le papa chic, na relate l'amba, tu autant pour l'endengeni. C'est ça. Au risque autant pour l'année. Aujourd'hui, non, le nom de la société, au liani. Parce qu'il y a un de son régnier. Au risque, au la lanzala. Bah, oui, qui est bunga, à ce son malgré, mais. Toliani. Tolia, bah, ce son mon place, et vous, tu toyebiti. Oui. Bah, ce soit mitakala. Na monye ko sa succès la mboka. Ce soit moi, il y a un carton bongo en vrac, bolia. Et on a calé tout le monde wilki olia oyo comme moi goua soso mikolo goua été suki au moins soso mo été comme suki 5000 6000 francs congolais wilki est commis ba 17000 donc de $10 pour lia wilki a bien il faut dans ba 17000 ba $10 et excusez-moi ton nzambe maintenant soulever point c'est important pour ba mega ola milanga soso na ndako mais na ko lia ngote soso ezanga goût oui soso goûter olia soso menet olia soso te mais ba wilki bah ce soto yebi à l'époque dans sa publicité dans côté mais au senti moi goût donc voilà mon tour ensemble oh il y a qui a attention moi na machombe tika boy mais oui aujourd'hui moi na machombe o demain moi na machombe ça le savoir oh mais papa
ezala soso te soki soso lingai koloba papa shiki nalia soso boyeboye oyo ozolela lela papa nga moko namekisa naliaka biloko wana oye mpenza boye otie bososo boye na monoko oyoki soso maimai okomolia soso na gu ya mbisa mai ifo batiela yo pilipili ebele mpo soso ozolia ezobima sei nga natikaka te soki moto okende ozwa machine na yo okreaka basoso au nom de jésus christ bible elobi na biso bolia yango avec action de grâce nakozwa yango pilipili wana nalie mpo natala soki satan akolalisanga bapongi to osalanga nini c'est ça yebisa biso basoso amachomba bana machomba yango bakenda kozwa baona bamorgue te esalama phénomène esalamaka nde phénomène wana ezalaka kope ntango mama ye kobota meme lelo nekisasa ezosalema omona mama ntango ye kobota o asali fausse couche na place sikoyo balobake no mwana oyo akufi bakende bakunda ye okoyoka baminganga bakoyebisa yo papa pesa biso mbongo biso tokunda ye okomona ozwi mbongo pesi bango bozwa soit $30 yango oyo $20 yango balobi bakotumba ye oke baza na bakilien oyo bayaka deja kotekela bamorne wana le kope ezobetama na hôpital kope ezobetama na morgue ntango bakozwa mwana wana ndenge na kutuko explike yo bakokata misuni na ye mike ntango bazokata misuni ya mike nde bazokotia na carton quand on tient la carton, mouton quand tu causes la soit na parfait du travail na ye. Voilà n'a bien papa chic. A cause parfait du travail na ye, a bois qui colle ba carton wana, a suite dra na ye, a fini qui colo, a bet ba focus papa et bon tu vas ce soir le solo. Oui. So na zala beso peke no, ya ba e comme ngombe, oyo ba ngombe ba benga ya pete wana. Et que comment? Ngomba kapa. Ngomba kapa. Comment? Donc c'est-à-dire qu'il y a vrai zalango, mais il y a faux. Et ça est belé koleka. Il y a vrai sali, mais il y a faux. Papa, kanisa na nuyomoko. Net na kisa sao. Partout dans le monde. Bazol ya soso chaque jour. Et ça là ndekete ele samaka koleka soso. Chaque jour. Mais basoso ngisi la ratende ngeni. Yo so ki déjà que basoso côté crise. Yo sola ndio bangulu ekoti crise. Yo sola ndio bangombe somona na te. Non papa. Il a passe. Donc multiplication multiplication spirituelle et socialement na ndenge moko to lingate. Donc yango moni même na kati ya année oyo na décembre ndenge toza papa chic bato mosusu soka yebite bakotuko comme c'est même hôtel. Akoto comme hôtel Yamboka Molili, c'est le savoir, ok, na décembre de ma commission d'hôtel. Donc, c'est-à-dire, ceux qui m'ont préparé 2023, n'a bien été, c'est la moutou papa chic. Makambo, les kela qui battent en 2022, moutou, c'est la capacité, ya Rolanda, c'est en 2023. Par exemple, Molili est pour un sacrifice. Mais bisoma, yango moni Bible seulement, na bisolo comme ok, non, bana ya ténèbres, basa plus intelligent que bana lumière. Parce que ça t'aide, il y a sacrifice. Mais au moment à l'église, nous des chrétiens, nous ne voulons pas se sacrifier. Ok. Papa, nous avons en est tous au côté, on est préparé à Kayango. Nous avons prière et qu'on présente. Papa, et là que ce bon ma biso ba chrétien, tu vas dire c'est le komoko. Le ko soit mbongo. Papa c'était le ko soit mbongo. Papa c'était le ko soit mbongo. Papa si ngala senga mbongo te. Yango moni naza respecter na chaîne na yo pour na senga mutu le côté. Na yela sel musala nzambe na kei. Le ko la pela senga ke le côté. C'est pourquoi sa facilité. C'est trop difficile. Papa, et nous ça danger ça moko ça ke. Bana ya nzambe pour le moment. Ba yebika ke Yesu akufaki pona biso to suki wana. Mais on senga kambongo avec lui. Bon, soki na lobi ke papa. Soki na lobi ke na senga kambongo te, la za mutalo kuta.
mais nasenga yango wapi et pas moto aza enseigné mon dimi on a vendu ici à enseigner à comprendre parce que tant moto à comprendre tes papa ayebi fallait il y a semence ayebi fallait il y a offrande il y a sacrifice papa soko yebi c'est pour 50 000 francs abelela akoma papa shika akoma atia commentaire prophète wana muibi asenga kinga mais ozobosa ki papa la toto ça bana ya satan basa ko pesa ba sacrifice année na bango année 2023 papa bana satan ba préparer yango mais moi là ça m'a préparé yango la nini c'est ça libota na ye eza préparer la nini ok tant déjà to komaka na bane net to en décembre boye moi na nzambe nyo surtout il faut à préparer une offrande oya ko kende nango apesi pas pasteur wana quand même en décembre tu to sabwe papa quand le 25 décembre toi ça longa avant le ko banda déjà les premiers ndenge to le 1er décembre ndeto kota ki yango suka ti le 31 papa ko sombera moi kiti na yo papa oko présente dans le boss ensemble ko sombera moi mesa na yo essentiel que le temps yo so pese le kwana oyebi ke na pesi yango pour année 2023 na sala la kimia eza comme une offrande ya remerciement nzamba batelinga année mobimba bitumbe kotite nzamba abatelinga na bundi année mobimba mais année to so kote na kubunda te c'est pourquoi la présenter nzamba offrande nanga offrande ya paix et mon seul nzamba kutombolo offrande wana abondel pona yo ke no mama nzamba pesa yo neto sokota kimezala makambo ezala sacrifice bana nzamba baso bosala ko sala yango wana papa mais bana satana na milito to soloba sacrifice to salema neti o eloko na kutuko mona lobi papa na kati église ceux qui nzamba c'est le temps susu na retourna bana so baso ki majuana et ça la menine sera zumbongo atie na chassé mbala liboso sera wana na église akotisi na kati ya nzoto na ya bobasi avant ndinga na silisi tant tokomo lobaki yango papelo tozoloba boya topambola musala nzambe nana bosunga tala kama sima totonga église na moni sera koti na wese aye pas une place azalaki sera ye na $30 mais papa bana butu basa makasi tanga so pesa $30 papa chic oui ser wana azana ye kitoko makasi tango ya bimika liboso na bato pesa $30 papa chic na kama mona ye lokola sanza lokola minjoto moni nita ongengla donc beauté papa la place na zwambongo na kama tala la tika likiba oh ba quelle beauté yango le tozoloba ayaki ko tukani na église yango Christ so benga bango de race de vipère na la tindi bino ki makanda nzambe bakimeli yango dans l'église na yango ba pasteur mingi ba koene kobo oza na raison moto na nzambe konto lisolo papa na yoki na telemi na chair côté la telemi na comment sentir présence na bimana mwasi na la non moi je suis un sacrificateur ngandenge na telemi wa na za motumbi mbeka ona mono nini wana posa ya nani mati papa na chair eloko na yaka la cherté wana siko suke zekiba heureusement oza moto na nzambe wana so zeba tumususu ba passer mbala moko soki na sala ki délivrer te landanga na biro te babala ba landa na biro te balobaka wana za na disciple ne mpanza ya so ni passer oteya passer mutu ayega na litoyi wana passer ça c'est d'accord d'abiyaka na iso na litoyi moni ça là tu na you comprendre ba passer ba ngolo wa musicien papa kolo yebisinga sur place ko zwa mbongo wana te ko simba ngo pete eza offrande eza ya mabe na yebisiye simba offrande après le sambo na silisi bekiliti na lukaye sera kimi amona ni pete ba meka onde bongo papa yo regarde c'est comme de dimanche le soki na bosali te koto la deuxième dimanche
troisième dimanche, c'est le toi. Donc, tu as 2 semaines passées. Mais papa, ceux qui n'ont pas de la délivré, il y a un le chaque fois. Même des pasteurs. Nala linga église yote zalaka cho mater ba mama ba kuno batera kaka ba mama mater ba jeune ezapé ya ba jeune eza nini oh ndenga ba jeune ba kojo vivre ce que je fiancé na ye et mater ba mama ma solo msusute ndenga ba zalaka na mbeto o rabe o mater msusu ba o ba jeune mais ba fille ba pena mpa ba nteya na bango o jour na bango yoteya suko ngala tunaka adana efne na teya bango Sarah na terre bango. Marie na terre bango. Lelo ngo mona me ba pasteur bele. Tanga so le gala cher. Ma terre le bezangi biso. To komi ko bete ma soleza social. To bossa no c'est essentiel ça que non. To la ki saba tu lola. To la ki saba tu que non. Jésus Christ viendra. To la ki saba tu va luka téléphone papa. Ngara riskaki. Ce que ça ki ga muto yo que non. Nzamba salki gracité na kotolo bateke pona banga nzambe parce que ça ba tuzu ba banga nzambe bakenda ngolu ya tata kaka moniki no na batela mosali nanga papa kanisa na lukeno bana ya ténèbres azako déplacer a signé ko kota tin église mbongo ka bombe utila kata sexe pe aso banga présence nzambe te azako ya ko offrande mais on remonte que biso bana ya nzambe la place que tu préparé année na ba prière te préparer année na ba sacrifice na ba jeûne na makambo bele biso bana nzambe toza ko se distraire yo bindela le ba même susu ba so le ba muyibi mbongo mutu so so le ba le koso mbongo ba susu ba le ba nzamba pambola yo merci moto nzambe tokomi na suka ya Michel lelo na kati pour voir na isa bien terre vous comprendre trop que ne moi moulayi te voix isa rozika esengi na yo kapé bien to yo lo makambo yo lo baiser belé mot de la fin pour Michel lelo vraiment nzamba pambola batunyo surtout et na bénir aussi vraiment maman Hollande nzamba pambola yo maman Israël Sephora tout le monde bosé belé ko la pambola bino na yebi que toza toujours la prière tozo sala sur le tombeau parce que esprit ya kufa babundisa yango kana kufa nde toza na kati ya ba prière wana soko lingi okota obengi biso to aider yo pona ozwa ta ya ba prière pour préparer 2023. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tokomi na suka émission lelo merci na sponsor nanga Yesu Christo. Bon, lelo ese ngai na boira kai na boira mutumusote. Jésus-Christ Nazareth mon sponsor officiel. Je vous dis un grand merci. On se retrouve prochainement sur Yezonga Zungete. Bye bye. Bande kunangai oza congolais olinga kamboka oyo. Olinga kabana orphelina vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisi la piba. Mutu azana mutima mawa. Oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelina vida na $1 a pamba. Bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelina vida baza na posa na biso ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso o bazala bandako bapara soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelina vida baza na posa na biso orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe
opesi kaka $1. $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso.